Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Bote mingi balandi émission na biso tozokende wapi? Émission tozokende wapi eza pour na changement de mentalité. Napesi ba merci ebele na bandeko nyonso surtout au bozala wana mpona kosoutenir mama Nicole Moisanza. Merci vraiment na ba encouragement esengaka toujours ezala parce que na nde na lobaka ke non tozala na mpona kosungana mpona bakisa na 1 plus oyo bato ebele bayebi importance nango. Na bonsoir maman Tabita de grâce na bandeko pe oyo baza dans les besoins vraiment toza wana mpona osungana. Alors vraiment on a l'équipe pour na kobakisela baparents bamama ebele connaissance mosusu oyo bakoki mpe kozanga yango mpo nde tolobaka na mokili moto akoka aza te. Alors connaissance oyo na moment ya bamoi bamoma ndenge toza na baete boye kuku mama Maria bato mosusu même fois même na bana baza kotoka omona mwana na yo ya mwasi to ya mobali aza kotoka. Alors na ye sikoyo vraiment mpona kolakisa yo utilité ya savon oyo déjà nabetaka sete nga eza d'habitude bonsoir maman sois-y clair nga déjà eza d'habitude nabetaka sete eloko lokola savon oyo nalobaka yango vraiment surtout na bamama donc baope baza na bana ata bana babetaka bale ata bana basi nalobaka yango bakoki kozangaka savon oyo te. Des fois emballage nango ezalaka boye bonsoir maman Laetitia Diama, bonsoir maman Anna, bonsoir maman Seya. Donc vraiment nabetaka sete nango bakoki kozanga yango te. Pourquoi beaucoup bonsoir maman Nathalie, pourquoi bakoki kozanga yango te? Nga natie na sachet des fois batekaka yango pe des fois batiaka yango na sachet. Des fois omoni net bato baza na Afrique net parce que eza d'origine ezaka ya baganayen eutaka pe na pointe noire. Vrai savon oyo esisaka sola mapeka mais sola mapeka wana po yo otoka te po mwana atoka te po tozalaka na confiance te ya badeodorant parce que bato mosusu atenga deodorant na natiaka makasi. Donc voilà pourquoi eloko oyo nakoki koconseiller aussi na moto oyo aza ko mosusu obike mwana aza kodégage solo mosusu yo moko mpe bonsoir mama Solange koza na solo ya nzoto eza na babiloko mosusu oyo mpe mosusu okanisaka ezokolongola mosusu mpe ezobotisa. Surtout bonsoir maman Lucia, surtout badeo pe mosusu ebakisaka pe odeur. Alors oyo sikoyo donc biso aizaka ba 5 € mais eza vraiment makasi. Honnête na lati t-shirt boye honnête na ba moi boye bato mosusu mona esali carte boye. Alors toujours luka sikoyo solution même ata au voyager ok Afrique obi que non bato mosusu omona soni ya mosusu atoki mais sikoyo eloko nini okokosala ke otoka te. Soki oza na ndeko aza na braza vraiment ndeko na nga sengaka ye savon oyo parce que baoyo baza nango na Afrique. Bonsoir maman Laetitia Natacha baganayen babrazavillois parce que eza na pointe noire parce que oyo eza vrai savon na bango eza na pointe noire. Et puis bonsoir maman Francine Mwemedi parce que eza savon mo en même temps makwanza elongolaka pe na bana oyo mpe bazala baproblème ata bamikolo oyo bazala na baproblème sikoyo eloko nini oyo kosala solution na savon oyo surtout bato oyo omoni ete nalati t-shirt oyo esprit kuku mama mwana yawe. Et puis nakoya kolakisa
naolakisa Bravia petit crème oyo nayebi te so ndeko mosusu bayebi nazoko éviter ke moto abenga mama Nicole na ina futa ka 50 euros oyo expliquer nga vraiment ndenge nini yo salaka boye oza na otieka rouge à lèvres ozoya oza l'aise et puis ndenge nini ngai elongi babuto batache ezotonda to moni moto ozotoka et puis naye kobeta sete mpona likambo ya mafuta oyo tokende ka malembe peut-être oza pe na besoin ka tozala na kombo oyo eza savon noir alors toya pe kobeta likambo ya oyo parce que miso koleka ngo miso kozelobi nazela na mama Nicole akoki koexplike nga nani non oza pe ka oblige te oyo ofuta nga consultation po kaka misusu bonsoir mama Edith Longo moskuku mama Victorine Antoinette donc eza pe ba connaissance mosusu il faut ozwa déjà ozomona il faut ozwa po babiloko toza babiloko ebele toza na baprojet ebele kaka bomona miso net bagd na okoma wana yango nalobaka nayebi basi baafricaine bamayele baafricain baza mayele toye na poto bamisu baza na afrique donc ntango tozodécouvrir tozosala baconnaissance boye tozokoaide mpo na babiloko mpe eza un peu naturel tozokende na basanté tozobika na maki mpona nini te lobi mpe tokozala na basi oyo bazali intégré basi oyo tokoki kozala na 4 basi ou même 10 mais baza na eloko moko oyo bazosala yango ensemble et puis kote oyo basanté bato ezobika kote oyo baposo mpe même ya bana parce que savon oyo nazobeta sete nango ekoki ozangaka te mais savon oyo epesaka bato basali yango savon noir alors savon noir oyo okoassocie yango na nini mpo osalaka mutu alumbaka solo mpo eza na basolo mosusu ya nzoto ata batie deodorant ata batie parfum mais mutu azolumba solo mais ifo tosisa solo wana naturel toza na maki na biso tokozwa maki donc toza na besoin ya maki oyo ezokojoue barole ebele toza na maki na biso bolibisanga oyo tige coton toza na maki na biso bonsoir mama ma chérie maki oyo omoni otoboli yango ozwi obuki savon noir ndambo omélange yango na blanc d'œuf oyo kozwa citron vert citron jaune te citron vert ofini osangisi yango nyonso to soki mpo olingi mai wana nyonso ebima wana okotia yango meme na molangi oluki babilo mosusu ezalaka mwa spray mpo bato mosusu vraiment bazalaka na sola mapeka epuis banoir oyo esalaka mpe meme na bana meme na bamikolo mosusu baza teint clair te na bato mosusu mpe omona boye aza teint te mona lipeka mwindo soki osangisi bango 3 choses oyo ntango ozopakola na sa lipeka ozomona ezolongola yo banoir tout de suite bango 3 epuis soki omoni ke lo ya babouton eza trop na babouton mosusu ezalaka trop na banoir okei na bango okei na ye na elongi okei na ye mpe na elongi otiki efandi nango misu ozoteste mpo mutu na mutu misu bato so ma Nicole mais ekoko répondre pendant combien de temps mélange oyo misusu olingi ke non omoni oza mona batache banoir trop misusu mpe babouton eza trop mais okotuna nga ekoki kosala combien de temps mais mutu na mutu aza na posone koma eza koréagir bato miso mona poso na bango miso eloko wana eza makasi omona ye ezosala ye bien miso azokana ezoswa te mais omona yo sikoyo miso poso eza sensible soki omoni même 10 minutes okosukola mpe elongi mais omona vraiment que non ekotumba yo omoni ekotumba yo miso babuto wana ekosukolo bien mais na mapeka soki eza lipeka moko ezalaka na banoir surtout motu mpo ozali chocolat oza pembe ka te mais lipeka eza mpe trop noir surtout mwana na yo mpe azala na 10 ans azala na 13 ans azala na 9 ans azala na 8 ans azala garçon abetaka bale ezala na babiloko tokeli so na bato baza teint clair te boza chocolat soki ozozwa savon ozozwa terminator te savon noir oyo
na bato ba makolo pende telaka te. Mais soki aza na savon noir osali mélange na ye osbimisi blanc d'œuf osali mélange na ye donc okomona pende ya changement na katikati ya bamipende meme ya bana basi mosusu omona misu ba noir ezalaka misu mpe odeur ezalaka sala effort ke non obuki savon ndambo oyo ofini pene ya citron otoboli blanc d'œuf obimisi blanc d'œuf ozwi yango 3 okende yango mpe na douche obandi konikanika wana baplace banoir tout de suite obandomona pene ya banoir ezoréagir makolo no etelaka te donc osali yango neti osukola nango même na makolo oya osukola makolo nango mais kozanga nini yo te moni nga na banda koteka yango mais eza savon oyo nalingaka kozanga yango te savon noir nalingaka vraiment kozanga yango te parce que eza très important dans le sens que solo ya nzoto mpe elongolaka et puis ezoko aider bana oyo batokaka citron il faut ezala ta na citron vert po eza vraiment na efficacité makasi et puis oko récupérer blanc d'œuf mais jaune oyo na kati eloko nini oyo osalela yango lisusu jaune d'œuf oyo surtout na bato ya chocolat bato ya chocolat balingana bango kotela te mais bato ya chocolat bao bozala na elongi epe très salité il faut bosala penya mélange oyo mingi mpe na elongi na bouton mais to récupérer jaune d'œuf oyo orécupérer yango mais sikoyo soki neti oza na problème penya ya peau ezala mwana ezala yo moko oza na problème eza penya ya peau eza mwa makasi zwa mafuta kende makambo ebele te zwa mafuta mbila kalinga yango bien ozwi jaune d'œuf oke ozwi beurre de karité ndambo sangisa bango 3 surtout bato ya chocolat essaye na kopakola yango okomona penya ke non même na poso na poso ya mwana eza sembe en même temps soki eczéma eza koménonce kozanga savon noir te mpona osukola ya mwana wana kozanga yango te en même temps de temps en temps okoki mpe kozwaka blanc d'œuf na sucre omélange place oyo pene ezogene wana ozoessaye mpe kopakolaka mais blanc d'œuf na sucre wana eza kopakola mwana kofanda na ye ata yo mpe mokolo place omonaka eczéma ezotungisa yo okosukola après mais soki olelaka makolo etelaka te ezala pene habitude oluka vrai le vrai savon noir eza oyo kozwa ya bamarocain te soki olingi ozwa yango na bapays d'Afrique eza na Ghana na Brazza eza na Pointe Noire savon noir oyo mais bakanga yango moni emballage nango boye alors toleki deja na nini ya savon noir toye lisusu na bato baza na matama na ete bao bazosala barouge basi batantino baza maintenant teint clair mais apakola na ye mais aza na matama na ye ezosala ka barouge bamisusu omona boye neti nga naza boye naza na poudre te naza na fond de te te naza boye mais sikoyo eza batanti mosusu tellement barouge sikoyo eloko nini oyo tokoki osisa barouge oyo ezali huile d'olive mokuse so oza na huile de ricin te faut tous les jours soki osukoli place oyo barouge eza faut tia huile d'olive même na été surtout na été mpo batanti mosusu pene barouge esalaka bino faut ozala na huile d'olive mosusu okotuna yango bi ma Nicole eske nakoyinda siko mpo oyinda te eza na huile douche moko ya baswisse nalakisaka wana ekogarde yo teint parce que komeka kotia savon noir te na elongi ekokoswa yo ou soit okoko ozala noka fidèle na sien okontinue nokozala fidèle na sien mais soki osukoli ozwi huile d'olive opakoli place oyo barouge ezosala yo ozomona parce que huile d'olive elongolaka barouge wana esisaka mpenza barouge wana to huile de ricin donc ekochange yo nini teinture te mais pour échanger yo teinture te il faut vraiment ozala na gel douche oyo kotia savon noir na elongi te kokamata nomeka koputu te kokende yango mpe na elongi te po yo moto osala baréaction ya rouge ça ne sert à rien donc okoya koprovoquer encore alors mpona bamama oyo vraiment bana bazotoka sula mapeka makasi yo moko mpo ozotoka yo moko mpo olingi osala ebiso olobi ke non oza kovoyager oza na besoin t-shirt ebeba te esala carte d'Afrique te zala na savon noir
Si vous avez un savon noir aussi, si vous avez la séance, na lobby, net, vous avez citron, blanc d'œuf, na savon noir. Fini en gros. Aux yeux en gros, pakola yango, au fandi, fana venia tamo moulai, et au moins la paix noir, ce que c'est là qui n'a pas péka, au moins les eaux longs là, ok, tout de suite tout soukola, aux yeux peignant moins 30 minutes au fandi, tant au soukola ici, aux yeux nous deux, au beau à la habitude, va deura, oya va tic 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 tic, surtout na bateau kaka, c'est pas bien ça, hein, bateau kaka, il faut aux la non na oyo, puis parce que oyo, ils ont même il y a sportif, hein. Donc 24 heures. Ils ont 5 €, mais ils ont vraiment diminué mon tour sur la mapika. Et puis, les sous na bateau oyo, parce qu'on a tâché, on a le zolo basoki, au sombi Terminator. Moni. Moi, on a zolo tige coton, oye, na moi, net ngai, ah, oye, zali tâche, moko ya bouton. Parce que ba tâche, to ke pa, to zonga tâche koki, to ozanga ngote, des fois, egoya kaka. Mais il faut que maman me soucie, il faut que la patience. Surtout dans les cambas poso, surtout, tout le monde a mani qu'on a la tâche belé, na la bouteille belé. Ah, na sali boyezo longwate. Non, il faut que la montre na montre na po. Ya montre na doba même à cambier santé ya maki. Comment il faut réagir? Yo na organisme na yo, ngapi na na oyanga. Montre na montre na poso na ye. Montre mususu ka ndenga juka savon noir. Po moi savon noir. Na babwe. Au moins, il y a mafuta huile. Si on a un savon noir, on tient moins sur la peau. On a huile d'olive au bac ici. On a un parola na ngayango. To ozu na ongola. O sangi so bi ke na parola ngo. Ba tu so mona penya poso na ependa. Ezo ke nango bien. O tu ne ah mais yo parola ga nini yango. Azo so pe ke na parola na mafuta oyo. O sangi so on penya savon. Ozo mona savon noir oyo. Même si ma colonaye était la raté, il y a un moment quand on a ba maman ou ma colonna bango était là na savon noir. Alors bande ko na biso misusu omona nini crème oyo ezali na nini na huile d'argan na bato mutu oyo miso azo sala rouge tango sala rouge wana na lobi osukoli no na sien mais soko moni oza na on le côté on se retrouver na crème oyo eza bravia mais eza na nini na ba nini huile d'argan na ba escargot pour que vous tienne na yo ngo ba place ozomona vraiment que non ba rouge eza ko gêner. Alors pour la batantine na biso ba opeka ozano peka obligé to so mate mani ko teka mafuta non siko nazo talisa yo comment go éviter bouton okoko éviter bouton parce que moni mafuta oyo ye na moni azote atelisaka je pona bandeko na biso mususu c'est maman ouais. Alors maman Edith pona ba coude na yo et comme on a teinture il y a bien et donc il faut Terminator. Faut Terminator mais en même temps il faut ça la mélange aux huiles qui viennent savon noir aux huiles à citron aux huiles blanc d'œuf au sanguissi mais ceux qui se posent non na Terminator té au moins les loko coco ça aux huiles sien aux huiles mafuta oyo lambelaka ya tournesol aux huiles mafuta ndambo aux huiles sien aux huiles ye sangisa ye donc comme ça y est net mafuta opakola place au monde penya que non noir ezolongwa te anatana na nos huiles Terminator te tango opakola ye au monde net et au ça net que non posweziki tango posweziki ou soit aux huiles sikoyo nini aux huiles blanc d'œuf au sangis suna sucre oye na place poswezi ozo masser malembe poso ane rolemba parce que blanc d'œuf na sucre rôle nango ezala ni en tout cas eza pona ebomaka eczéma blanc d'œuf na sucre en même temps ce qui net place wana moto misusu ba noir ezosala misusu za besoin ba noir wana elongwa to misusu aziki akoki kozika na sens kapako loko mais yeso kozui moi huile muke ya tournesol et puis aujourd'hui au tiers moukier au monde a vraiment passé bon dans ce bateau que passer tout le monde pour tout le monde des coquilles kosimba non ngana bi fimo baza penya chocolat aza ne teint clair tata ki penda muito makasi mais maboko na ye e bongaka
na yena uilo tolambelaka ya ndako nazomona mo mpe ndenge ebandi na nde ebandi me bamama mosusu mpe nazoyeba meme na groupe wana bandaye kosala mona boye me nge esimbi te donc mutu na motu aleki aza na poso na ye tout comme moni neti ye atelisaka makasi me danger na ye eza nini nazomona ye na bato oyo bazosalela mpo bato mosusu oyo bazosalela pimadu oyo na nini nango nani bamoni babuton te bamoni batache te mais la plupart ya bafoto nazozwa ezopesa vraiment eza babuton ezopesa batache kotana il faut osala très attention na komélanger ye pimadu na concentré nango sali mama Chantal ou soit omoni neti peau jaune eza pas mal parce que okori obate mani ko naza besoin ya na mafuta no teka donc nga vraiment kuta mabete naza na o eza penza de base il faut obliger te eza terminator savon ba capsule mais nazoko aider yo po na nga pe mafuta bien mama Sarah la belle okoki pe ko eza nango pe te neti bamafuta neti opakolo mais oza na possibilité ya oyo mais nazoko éviter kaka ke non poso na yo comment okoki pe koéviter ozwa bouton te comment pe ko parce que eza na bagamme mosusu ezalaka makasi to okoki mélanger ye te bango mibale ozwi pimadu ya concentré oyo bamisu azwaka na huile nango tututu non okoki kozwa ye emoni eloko nini osala ozwi ye kaka boye otie ndambo na po okoki ozwa ata meme surtout bandeko na biso ya miso ya bini naza na besoin naza teint clair makasi ozwi ata meme 8 jaune d'œuf omoni kaka ye nde ozwi otie okoboma ye dia parce ye atelisaka mpe makasi okoboma ye kuku mamadi okoboma ye puissance mokie après okoki meme koassocie na peau jaune na place ya pimadu parce que bato mosusu bayebaka te baza babiloko moko basali yango eza na puissance vraiment hydroquinone makasi te mais ezali babiloko moko basali yango na babase ya babiloko ya naturel biloko tu oyo ezalaka kwa neti glutation aza na puissance ya makasi ya hydroquinone te mais azali na babiloko oyo bavitamine C bavitamine aza na babiloko oyo eza naturel alors bamisu bayebaka te babiloko kutu plus ezalaka oyo ezalaka naturel epesaka so moto amesani yango etelisaka plus ke babiloko oyo eza na bahydroquinone omona différence misusu neti moto mosusu omona nga bo amona maanikole mpenza azwaka batibe azwaka mpenza batonga azwaka mpenza banini non le fait que déjà namelaka miliki mingi le fait que déjà nazozwa jaune d'œuf nazokoinitie yango na kati ya mafuta mwana ata meme bapimadu na frontière nayebi te ça dépaka soki koko odefendre mais elekaka des fois elekaka parce que ezali na hydroquinone te me basali yango ozomona yango moni naza kolakisa moni neti ye peau jaune déjà ça va ye pimadu okoki koassocie ye te na concentré wana baozala makasi tuka baoza makasi une fois déjà soki oza na jaune d'œuf na yo jaune d'œuf vraiment ezali eloko moko eza vitamine même na bana oyo baza na baeczema na mafuta na bango okozangisaka jaune d'œuf te bana misusu surtout bana na biso bazalaka na bango na baproblème ya peau okozwaka mafuta mbila wana mpe okalingeli yango oke ozwi kaka jaune d'œuf moni jaune d'œuf wana ozwi otie na kati mama mwana azosukola na sien na mafuta mbila pelisete poso deja ezozala bia ata yo moko kutu oza no moto ya shokola olingi no bamindondo ebelebele te ozwi ata mafuta mbila ozwi ndambo ya beurre de karité otie ndambo ozwi ba jaune d'œuf ata mibale ata misato tia ozomona poso ezozala toujours nourri mais mpona bandeko na biso oyo aza na besoin wana besoin ya teint clair oza na besoin ya na été na moyo ezoya ochange te stratégie d'abord nalakisaki faut ozala na savon
tala bomoni savon Cortel wana na banda oloba wana na loba ngo pendant 4 mois ou ba mois passé omoni savon moto elongolaka moto salite na nzoto ke loko pakola moni ba savon wana na expliquer ba savon Cortel wana oluki benya ba gants oyo ezaka okoti ya liboko wana même na etende toza boye ba moto boye moni na journée boye na tongo boye oza besoin pakwa mafuta te mais soki savon Cortel wana savon wana déjà so baja ba savon na tekaka wana omona benya sa debe ezokoma noir esukolaka mpenza très bien et puis na bato bozolela tout le temps et puis na bamama oyo awa nyonso to eza fatigué vitamine e wana eza vitamine elongolaka batache nazobeta sete wana à chaque fois namona bato somona okomande eloko mais atika vitamine wana mais ozolela na tache ezolongwa te mais vitamine e wana eza vraiment très bien elongolaka mpe batache comme bango pe baza na bango baza bamafuta mo basali yango na babase moko ya babiloko moko eza très naturel mais eza makasi ozomona eza makasi ça sert à rien okende kolukela ye batibi yangoni meme nga na boyaka bato kotia batibi ça sert à rien neti ye po jaune oyo pe boye aza pe makasi aza pe konettoyer mais dans tout ça déjà il faut vraiment toyeba ke non à part savon ndenge enettoyaka omoni okozwa na okaka babiloko oyo simple boye mais moto aza na rouge omoni esa mpe koluka nano soki osisi baméthode na yebi sio bato baza na barouge soki omoni huile d'olive oyo etele yango bien omoni nga des fois misusu nazwaka yango na glisa yango na mafuta bana misusu mafuta ane eza deja na jaune d'œuf nazwi mpe ndambo ya huile d'olive oyo natie to bana oyo baza na baproblème ya po misusu ozwi otiki ye moni oyo beurre de karité oyo eza mais beurre de karité oyo misusu beurre de karité oyo nalobaka ke batontine na biso babaka baoyo misusu aza na baproblème mpe na se donc parce que tozobaka bamisu obaka bamaki mais beurre de karité ezalaka toujours très très important parce que eza mpe koguérir na bafaçon ebele mais mafuta mbila mpe aza koguérir nayebi te so bato mosusu bayebi mpe mafuta mbila mpe eza kotraite hémorroïde eza kopermettre mpe na moto azoke toilette te soki azozwa mafuta mbila azobaka yango epermetaka mpe ozokende mpe toilette bon surtout bamafuta mbila na biso oyo ya afrique wana bien bon toyebi te oyo ezowuta na baparci parla mais na moto vraimen oza na hémorroïde misusu toilette ezocomplike surtout na bato basi baza na zemi okoki komela mai ya maki te mais omona okoki kosala toilette te zo mafuta mbila moke eseye mpe kobaka yango omonake no ekoki elembisa kuna epuis okosala toilette très bien mafuta mbila mais mpona solo ya nzoto vraiment surtout bato basalaka bacarte misusu t-shirt vraiment ko omona mpenza alati t-shirt carte awa carte il faut koevite babiloko wana même na bamo ya poto donc savon noir donne-moi savon noir moni nga nalingaka kozanga yango te nakataka yango moke moke epi mpona bato boza bachokola olingi kotela te me makolo na yo eza mwindu sangisa savon noir ka nde na oti oloba na citron oyo epi ozwi mai wana ya maki osangisi yango 3 otokaka penya makasi penya sola nzoto kozala makasi na badodora te e osimba te savon noir oyo elongolaka sola nzoto so mpo omoni ke no obi ke no poso yango mpe eza makasi trop elemba oke mpe ozwi mpe huile d'olive ozwi mpe mosusu savon noir osangisi yo wana ozopakola na yo na ete mpe boye bato mpe toza na bateint clair oyo na oloba sikoyo bata chokola bouton mosusu ozomona tache ezozala trop ndeko meka kotumba yango mpe na savon noir na citron na blanc d'œuf ata kutu yango soki osali bamouvement ndenge nini okotoka te epi omoni lipeka mwana mpe ezozala mwindu parce bana na biso mosusu ya bapoto bagene fi mwana lipeka pene ozomona lipeka mwindu sukolaka ye nango boye sukolaka ye na citron na blanc d'œuf citron omoni citron en vert yango même yo moko olata t-shirt carte afrique eza te parce que nga nalingaka deo oyo omoni ye sikoyo akosala carte te
okotoka penza te atoza moto ya monene atoza moto ya moke okotoka te mais so mpo oza na besoin bike non elongola banoir ekolongola mpe na elongi mpo kokofandisa yango elongi mpe kokofandisa yango atango ba 10 minutes to ça dépend kaka mosusu okomoni ke etumbo babouton tout soit ezobendo babiloko mosusu ya salite ozwi na yo ta mais mpona kozwa yango kokesio mbepa bandibu te bango bazala na savon noir na bango le vrai savon noir ezali oyo elongola asola nzoto moi ezoya yango moni nazoloba ye le vrai savon noir ye et puis mpona ndeko na biso oyo omoni ke banoir eleki nga trop banoir eleki nga trop ozwi mpe mafuta huile ozwi sien moke osangisi ntango ozopakola soki omoni ke poso na yo eza koreagir nango te biso ozopakola sien ye na huile mafuta oyo ya tournesol omoni baplace mosusu banoir mpenza ezolongwa te ndeko na nga tika na yo ozomona otiki na yo mais eloko nini oyo okosala ezali savon cortel moni bato misusu mama Nicole yango nalobi ke no commande ezozonga soki oza nasi nalakisa video wana eza na France na YouTube commande nini tobandaki kosomba nini dop wana ya 47 centimes epuis komélange yango na savon esi nalakisaka méthode wana bandeko na biso oyo toza na teint clair ya makasi na moi ntango nde oza na savon cortel wana poso eza assuré teinture eza assuré wana bezopakola mafuta te mpona misu bajaune def nde totiaka na kati poso eza assuré ozomona alors bouton tache ça dépend ba tache mais caché nga nateka crème wana caché mpona elongola na moi mama liso mo atindela nga photo mais oyo ezali tache lite mpe na citron na savon noir soki oza nango na nini oyo citron savon noir na blanc d'œuf mais oyo mpe moniki eza tache bao baza deja na terminator na ndako ozuka tige coton oye nango place oyo batache eza ozotia boye parce que kotia terminator tobina opakola yango na elongi mpo eboma tache okotela okotela nazoyebisa yo na façon moko terminator tesa talanga nga na yango na bi tookende ina okei presque na bamoi okei presque inani yango parce que terminator na moto aza na besoin tela penia makasi akoglisse na mafuta ne akopakola ye comme mafuta nde nalobaka na bakude et puis na bagenou mokongo okopakola ye est-ce que yango nazolobake nabangelaka yango na elongi pourquoi parce que okokoya na ye na elongi mais soki elongi yango eteli makasi babuto batashi mpe emonanaka yango osali système ozwi batige coton omoni ozotia yango boye ntango ozotia yango boye terminateur 2 à 3 jours vraiment ekoba notombolo tashi wana moni ekoba notombolo tashi wana mais bato oyo penya boza na barouge nazoyesa bino ete ezoya batantino boza na barouge gel douche oyo nga na koko propose bino eza ye soki ye marché te bozonga lisu na site ya baswisse gel douche wana huile d'huiste wana donc ekogarde toujours teinture bien et puis parce que okoki komeka ye te ye moni ye voilà ye nde dop oyo ya moins de 1 euro oyo etelisaka makasi oyo nde oyo nazoloba ke normalement na batongo boye na bamoi ezoya na savon cortel ye nde moto osalaka yango epuis ye moto atelisaka makasi epuis akotelisa yango na poso na yo uniforme so mpo moni kobi oza no mwindu makasi obi mama sana nazokomande savon cortel esukolanga kaka oui mais na bato oyo miso moni moto azokende braza osengi ye savon noir oyo ntange nga naloba na batanke chrétien parce que bacamerounais bakomisa yango lokwa eza eloko ya chance mais eza na nga eza na garçon moko ya guinéen aboya koteka yango nga natuni poani abe eza savon moko ezaka ya bachance nga bien bon mais eza biso nga nayebi nde elongolaka solo ya nzoto
Puis batantine makolo na bango aza chocolat makolo etelaka te soki aza na savon noir na ye afini mwa huile d'olive soki ofini huile d'olive te ofini mwa huile moko nalakisaka wana huile ya bijanaise wana osangisi yango na savon noir oke yango na makolo na omonike makolo no ezotela te mpo nazoloba boye misusu terminateur omoni neti nazopesa bino ba au revoir boye ntango na kosala pose wana mais okokozala omoni savon noir omoni huile ya bijanaise fozwa omoni fozwa yango mpo oyebi ke mama Nicole eza miso asali pose leta misusu na terminateur te mais yango omoni okende bien nde napesaki baprise mosusu nalobi na bato mosusu mpe baosukola na momi ekolo na savon basali na citron atondisi bacitron na ye na kati ya savon basali ezokende mpe sebe mais mwana bana na yo batokaka yo moko mpe solo ya motoki otokaka omoni nazoloba citron blanc d'œuf okati savon noir ozwi osangisi yayake yo sukola nango na mapeka meme ozomona bene na nzoto omonaka no otoka te osala carte afrique te soki carte afrique ezali luka deodora ya 5 € oyo esunga yo soki omoni ke non barouge eleki luka bravia oyo soki osilisi kosukola ozwi mpe ye aza na nini ya escargot bravia crème oyo ya moke oyi nango place oyo barouge wana bato mosusu barouge esalaka bango mais soki oza na besoin ya crème oyo te omoni huile d'olive oyo nalobaki na video moko eza ya vierge barekomanda nga na ndoto yango ye eza na bafleur eza makasi surtout na bato basazala na barouge en tout cas vraimen esilisaka vraimen mona mpenza ke non rouge wana mpenza ezolonga bato bazalaka mpenza elongi ezalaka ye rouge miso tunanga mema Nicole na opakola yango na moma nini huile d'olive oyo soki barouge esalaka nga na elongi parce bato mosusu batibe soki huile esalaka barouge esalaka yo opakola yango na moma nini na moma okopakola yango kanga motema soki elongi ezosala barouge oza na souci tika misusu nani mafuta ozopakola wana eseli nani ozopakola yango soki mpe omoni ke ezokitisa te problème eza te mais soki omoni barouge ou soit eke na pharmacie kende ozwa huile de ricin ozwi huile de ricin obandi opakola mais kotia terminateur te na elongi soki oza na barouge moni terminateur azosala multifonction terminateur azotelisa pe azotelisa makasi mais nga naza na besoin ezala mpenza trop na elongi te terminateur ya makasi mama so elongi maboko ya moto ezokoma boye ezokontinue boye eza eloko moko eza makasi mais soki oza na batashe ozwi tige kotoka ozala nango boye pourkui nga na batashe soki naza nango elonga ozoya nango baplace oyo boye terminateur ozoya nango epuis dès à 3 jours ebanda otombola yo omona mpenza ke no batashe esalaka ezotombola yo sola mapeka vraiment tozanga savon noir te ngai na bandeki koteka savon noir oyo na esili mais ete bato bateint clair batantine na biso oyo keno ya bateint clair omikenyamani nazwa mpenza teint clair ngai bisaka bino ye mutu nde moto atisaka makasi epuis na savon cortel na savon ebundaka na poso nga kutu so na lobe longoli wana bino alata sengle ozomona teinture eza awa tina mokongo eza bongo savon ntango ozobima bolimbisi mwa moke bamama na nga boyopesanga bambote ntango ozobima na douche savon ezokoka asire epuis batantine bosomba crème nini capsule wana 1 € wana bato boza na batage oza chocolat oza teint clair somba capsule wana vitamine E wana moyo ezoya elongolaka mpe batage mais na nyonso fo bozalaka na patience ntango ozotraite po fo ozala na patience bana na biso boza na besoin kolukela bango mindondo toza na besoin keye na Lidl ngai omoni ba huile d'olive nyonso tout moto ezalaka bien neti ye omoni huile d'olive nanga eza na fleur yango ya vierge kende ozongo na Lidl ata na mafuta bana oza na besoin ka otia glycérine te ozwi huile d'olive osopeli bango ozwi bamaki ba jaune d'œuf otieli bango na kati soki omoni ke mwana wana aza na problème ya peau mwana na soki aza penya na problème ya peau ya makasi
kokeno mindondo te tala ozweli oyo ngoni sien zwela esien si s'agit epi ndenge eza wana ozwa ata citron ndambo ofini mpona ndenge eza na emsu mwana wana aza na baposo na ye ezalaka moko pene kokwanza omeki bato mpe baza na besoin kotela bato oyo miso omoni ya bini banikona na besoin kotela ye sien oyo na nido okoki ozwa mpe mwa po moke soko misusu neti boye basavon ezoya te ozwi mwa po moke ozwi mwa nido moke ozwi osangisi obeti mpe soko omoni oteli mpe makasi otiki oyo eza baprise donc olobela batantine oyo na bamama oyo misusu aza na besoin kotela zwi mwa nido wana poussière wana sien sangisi moke na douche ozomona oyo nazoloba oyo ezaka bapartage tokobomba te ndeko na biso moko atindelaka futa emanikolo mona teli penya makasi kaka douche nde kuna douche eza bamafuta oyo te moni mpo soki ozoyeba bastratégie ya kosukola te oya komona mpasi ozwi mafuta oyo boye ozwi batibe babetazole batelova totondisi na bamoi oyo ezoya mwa nini oyo soki oza na nini ya mai te oyo boyi bale yango ti bale mosusu ezaka ya bamai wana sangisi na si soki oza na motu tie modutu moko ka ya nini mais motu sa depa mpe ya poso na poso motu mosusu ntango azozwa si wana azotia mwa nido na ye mpo ye mosusu etelisa ye mpe bien eleki mosusu mpo mona beboye manikolo nga na kwanzi komitungisa soki okwanzi so otika oke na savon cortel eza honnête nga na nde naloba savon na ngai ya koteka epuis bato neti bato bazala na France ozwi na yo nini osombi na yo déjà misusu savon na yo commande ya 10 euro oyo ezalaka nango 47 centime moins de 1 euro ntango ezoya osopi mpenza katikati oki osukola so mpe mosusu amoni abikena nga natiaki mwa nido na nga na kati ya nini na nga ya jet douche wana eke bien epesi seben oui toza poso moko te mais omoni kaka eza mpona mosusu mpe akozwa oyo ya mai wana nasangisaka na oyo ya mai eke bien ya tantine wana paris ye uto aleki na nga manikolo ngai nasali yango esali nga kitoko makasi mpo omoni nasali mwa rappel oyo boye nazose rappele nalobaka yango mais eza na bandeko mosusu bazalaka mpenza balandaka nga mpenza bamama mosusu balandi azolanda mpenza bien mosusu azokoma yango nalobi ke mutu na mutu aza mpe na poso na ye donc terminator omoni ntango na baterminator omoni boye oyo eza 50 parce eza 100 millilitre eza ya molangi ya molai mais omoni terminator eza nango teke tia biso moto na ete surtout mutu mosusu mpe oyo mosusu olio ocharge bamafuta na batibe mosusu olio ozala na solo moi je préfère encore neti ngai na ete uta oleka na banda opakola ngai ka terminator nazotia ngo na mokongo moni na bakude na bandaki mpenza koyinda te mais parce soki oza na batashe eleki ebele to nazoloba bien omoni nazomona bato bozotina bafoto na bawhatsapp bamisusu boza na badodo ya banoira bokenda bino mosika pamba ozonoka na savoir cortel ozosukola nango okomona nde banoir wana babiloko wana nyonso ezokita biloko wana nyonso to wana banoir wana ezokita soki omoto omeka na nido omeki na wana mosusu le wana mosusu ya mai wana omeki osangisa ngo na sien osukola otala esu ndenge nini babiloko wana mais normalement na savon ya cortel parce savon cortel ate ata moto yango aza na poso yango ndenge nini ata noir omona mpenza ke salite ezokita salite vraiment ezokita epuis soki omoni babiloko yango surtout batanti mosusu misusu banoir ezalaka awa olingi nano oke esukola salaka boye ozwi blanc d'œuf na sucre obeti yango bien oye nango nano opakoli yango ozeli ntango ozeli ata mwa 30 minutes ntango okoti su na douche oza na savon na yo kuku mama divine boti ozwi savon na yo wana opakoli yango lisusu opakoli ozonika bakote mosusu ozopakola savon na yo esili toza na batana bamekako wana te mekako ezalaka lisusu te na puissance mpe bamekako wana yango esala bato babilongi ya barouge so mpo omoni mpe rouge mpe eza kaka rouge na yo en tout cas elongi no na miniti oyo nano tika mafuta no pakolaka huile d'olive
so huile d'olive omoni ke ate namoni ekitanga te ke na huile de ricin parce que huile de ricin namoni ekitaka penia tente po na proposer ke même camerounaise moko ye ba rouge ezala sali ti elongwe ba rouge esila ye teinture pe kitaki na moto. Alors omoni vraiment likambo po même na été zoya boye tozala vraiment na stratégie comment ndenge nini ya kobatela misu teinture na yo oza na besoin yinda te oza na besoin misu te bamisusu ate nalata misu lunette oza na besoin te mpona bandeko na biso mpenza batampon nazoloba bango bien pourquoi babiloko bato misu omona boye awa nyonso tosali mwindo awa nyonso tosali mwindo eza faute ya moi ya ete te eza douche oui déjà bato misu mpe air mo mpe volume ya mwinda na yo na douche il faut ekita soki oza moto trop de kocharge baproduit batibi babiloko wana oyeba no te ebomaka yo baar ebomaka baar donc mafuta déjà elongi bapakola yango na douche te na température élevée ndenge okuti osukola ifo bima fo keye misu na balcon okeno na chambre apres otiki na yo mpenza elongi wana mwa ba 10 minutes apres soki oye kopakola mafuta wana ekozala mwa mpasi omonaka banoir moko ezosala a banoir wana ke eya na mafuta na ndimaka te banoir wana eyaka na bamoi misu bandi kobeta mpo bamisusu babebisa bilongi na bango eza douche eza kwa même bakisi température élevée bapo ya bato mosusu kati ya moto mosusu eza très sensible vraiment place wana eya poso faut vraiment to se comprendre bien place wana comment kosisa batache okosisa mpe na terminator ozwi tige coton otie wana soki bao basi bakomande baterminator na bango ozomona lokola na bandeli mosala lelo na poste ata naloba ata ba 10 terminator ya bato alors mpona nazozwaka bambongo malembe awa yango naye kolobela misusu obikeno maa nikole namoni mafuta bamafuta oyo bakoma kosala oyo na bapoivron liboso oyo eza nango babiloko makasi mpenza te yango nalobaka biloko eza banaturel lokola bamaki wana tala neti nga natiaka bajaune deux fois na kati mais omona boye misusu omona ondiri osalelaka batibe ondiri kosalelaka banini mais eza babiloko moko ezali nango naturel ozomona neti banini oyo nani oyo baglutation eza babiloko oyo basali yango na bavitamine trop peut-être nasoloba boye mpo omoni banini baafricain mosusu so amoni kaka mutu teint clair azoba teke mutu wana ayebaka koma kobatela teinture na ye mutu wana ayebi babiloko mosusu oyo yo ozokanisa obi te bamisusu baloba te tioko non lelo likambo ya tioko ezalaka lisusu batibi te eza teke non mosusu ozomona mutu wana aza na badipoison non basavon oyo ngai natekaka eza basavon moko naturel basavon wana bapo ya savon wana natekaka ya 10 francs mais bapo wana ngai naza bamama misusu bakomanda yango me misusu basukola bana na bango baza na baproblème ya po ndenge basali te elongwaka nalakisi basavon ya Marseille combien de fois basavon ya Marseille surtout bato baza na France basavon wana eza tellement makasi me mutu misusu ntango osukola nango posone ezobongo bato bandeko na biso bayaka kaka o te tioko non eya likambo ya tioko te na mutu misusu soki amesani na savon noir asukolaka na savon noir ozomona kaka ndenge ka poso ya mutu ezobonga kaka na savon noir ozomona yango moni biso bato misusu baafricain misusu ezala nango baignorance parce que neti ye ngai neti sien oyo ngai nasukola yango misusu omona elongi nange etelaka na ye sien oyo ya 1 euro quelque ye sien oyo ozomona vraiment bamama na nga mpona oyo nyonso eza bamoyi ezoya surtout soki omoni savon noir ate na pa baganayen ete mpo ani kolekaka te savon ekoki ozango na ndako te savon oyo
sisa sola mapeka sola nzoto ezaka yote même na bana misusu omoni mpe papa azotoka yango oza na besoin kaka te omoni mobali no alati elamba carte d'Afrique ezosala non salela ye mélange pose yango wana na po misusu na otie citron otie blanc d'œuf efandi wana ozomona savon oyo ya noir et puis mpona bandeko na biso obike non na besoin oza na besoin yinda te kasi commande savon et puis na savon ozwi misusu oyo lisusu osopi na kati oza na besoin yinda te luka nido otie ndambu na ye oluki ya mai mais nazoloba teke non mélange wana nido otelisaka mutu nyonso non mutu na mutu aza na poso na ye mutu na mutu aza na poso na ye nga so nasukoli ye moko natelaka namona mpe fille wana azwa huile ya kolambela tournesol asangisi yango na oyo azalaki na makoloni ezalaki koderange ezalaki noir ezolongwako surtout soki esalaka neti kozika omona mpenza bandi kotumba poso mpenza ezolongwa mpenza bien epuis eza na bato mosusu makolo na bango etela na blanc d'œuf na sucre mai wana kaka ya maki wana na sucre ndambo atie na ye abeti bien tous les jours aparolani na makolo mona mpenza ke non oui ezolongola mpenza banoir tous les jours blanc d'œuf na c'est bon blanc d'œuf na sucre vraiment surtout bamama oyo misu mama monaki na photo otindelaki ngobi mwana na yo mais mwana aza banoir esalisali ye oke mosika te soki oza na possibilité ya kozwa savon na biso oyo te to savon noir te blanc d'œuf na sucre avant kende sukola fo kopakola ye yango afandi ata 30 minutes ata 40 minutes oluki mwa nyuka ata gant moko ya nini tous les jours soki osalaka bongo même blanc d'œuf na sucre elongolaka vraiment elongolaka banoir et puis moto aza na problème ya eczéma eza kisi nango yango wana elongola problème ya eczéma eza mpe savon noir et puis problème ya eczéma arrêter mafuta mindele okei na beurre de karité to ozwi na yo mpe beurre de karité ozwi nini oyo mafuta mbila ya pelzet okalingi oke kozwa jaune d'œuf otie na kati osangisi bango pakola mwana même yo moko oza na yo mpe mwindu oza na yo mpe teinture chocolat pakola mpo ele biso mpe poso omona mpenza poso sembe mpenza na ye te même bana omona mpenza poso eza kokauka te ozomona blanc d'œuf wana nga kuna namonaki na mwana na nga asalaki nini réaction docteur atindi mpenza mafuta na excipial telema mwana abimaki babouton na makambo oyo ya baconfinement oyo mpo tokomai na suka na melisaka bango maki avant alala na miel alors bana mosusu basupportaka mpe miel te bato mosusu basupportaka miel te parce eza na bani ya bafleur esalaka mpe baréaction ye babouton ebimaki apres nasali nini donc azosukola na ye na nini oyo bapesaki ye savon moko gel douche moko ya antidry mais na kopakola ekomaki blanc d'œuf na sucre nzoto mobimba surtout soki omoni mpenza azokwanza mwana azogratte azokwanza kenoka na niteta bamaki ono teti bamaki ene ebele apakola nzoto mobimba soki omoni ke asaleli yo mpe nini ya varicelle wana nzoto mobimba apres soki esili oye kotake opesi ye kaka oyo mafuta kopakola soki mafuta mbila ya pelzet ezali okalingi mafuta mbila ozwi jaune d'œuf jaune osopi na kati beurre de karité ochauffe esangisa bango esa mwana pakola même bino bato ya bachokola bopakoli mwana mpenza mpo boza na bino na mafuta ngola te alors yango naye kosala mwa nini ya rappel obiso bato tolela teint clair mwa nido na ngai natie moke nazwi mwa oyo nasopi mwa ndambo na beti anatanda nazozela mama sanza na komande nini dope na ngai nini oyo nini savon et puis na terminator mpe ekoki mpe koaide yo kwa mafuta kopakola surtout biso bato ba teint clair na sens ni misusu moto ozwi terminator mokongo maboko bakude
nyonso to apo eyinda te terminator etokisaka nango mpenza te etokisaka te ya misu mafuta no ekotokisa me terminator te soki omoni ye okoki kozwa ye me koasocie ye na pimadu te okozwa babuton batashe yesu mase oasocie ya misu na peau jaune baza marque moko te peau jaune voilà moni parce baza babiloko moko komona te o te eza hydroquinone bango baza babiloko moko naturel mais eza makasi ye surtout biso bato oyo nalobela siko bato bapembe ya ba deuxième classe alors na kati na nga parce bato babotama pembe nabenga bango bapembe ya première classe bato ya dénationalité ete tolingi te makambo ya dénationalité fin du monde nano ye te tobatelaka tobongisaka deja poso ya misusu baconfineme esili eza pe teke non soki coronavirus nde bato misusu nazoyeba te bazokende na lola so na lifili maboko mwini meme nzambe azotuna obongisi poso te ndenge nini donc ndenge nini oyawa na badénationalité terminator donc bamama mosusu nde nalobi kaka na kosala bino signe epuis commande donc terminator mais oyo eza basauvetage likambo misu makasi ndoki te mwa obi amani ko alakisaki mwa baprise moko boye babiloko mosusu ekoya nango après mais oza mwana baprise alors tiki bino omoni peau jaune okoki koassocie ye bato badénationalité terminator ezali nango mpo nakotaki tro na makambo ya santé na ede na communauté nanga bamaîtrise bien makambo ya blanc d'œuf ndenge ezotraite yango na bandeki kosalela biso bavideo ya santé donc wana namoni mpe ke non calme ebandi okota moi ebandi vraiment donc sikoyo ekomi makambo ya batentire ekobima donc kotoka mpe kozala besoin tokutana te na motu mosusu aleki odora mama mosusu mpe afingi mwana moninga mwana nazaka so mapeka non biso awa ezali cultivons l'amour donc baintégration bakisela moninga implice sasela yo koseka mwana moninga kotonga moninga non bakisa implice loba nde tentire na yo eza nde nini tentire na ngai tentire yango eza na buto aza na tashe te ya ndenge nini lakisa babiloko oyo ezosala keni ezala epuis capsule bo ozangisa kotiaka ngo na mafuta na même na moto oza mwindu tia capsule wana nayebi pourquoi eza vitamine E alors makambo ya santé ya bomela maki naza assuré nayebi ke bato nyonso esi bamaîtrise poso mpe tokokobosa nango te mpo mobali nyonso alinga mona mwasi na ye copine na ye aza teinture bien to copain na ye epuis blanc d'œuf na elongi na sucre 2 fois par semaine soki elongi no eza soin 2 fois par semaine soki mosusu elongi na yo eza babouton 4 fois par semaine blanc d'œuf na sucre même mwana même bana bango mpe baza na besoin bozala bien yango naye kosalaka attention mpona bato moni pimadu ezala nango mafuta moko bien mais koassocie na concentré nango te associé na peau jaune ça alors natiki bino tokutani prochainement oyo ezalaki masolo ya poso koma ndeni sula masa asamba tokolongola yango oyo mpe soki okende yango moke otia yango na carolette eza mpe mabe te esi naloba déjà na bavideo alors la famille merci beaucoup na bandeko nyonso bozalaki wana oyo bozalaki na ligne na baoyo mpe bozwi temps ya kopartage donc toza na besoin ya kosunga na boye baconnaissance et puis bato oyo bozotuna nga mpona kocommande terminator na baoyo mpe nazokomela bango na kosala bino signe toujours et puis oyo natekaka yango te me nalakisi kaka boza mpe na bamagasin bato mosusu oko mpe kotuna yango Rosana eza déodorant alors Bravia oyo ezali crème oyo nayebi te bokoluka yango mpe na maison africaine
eza mpe mpona koaide bato baza na barouge. Alors natiki bino la famille, tokutani prochainement na un plus mosusu ka nde nalobaka, parce que un plus eza très important na baconnaissance mosusu, pourquoi pas. Et puis soki ozwi baoccasion ya kozwa biloko oyo c'est bien. So mpe mpona commande ya Terminator naza toujours wana mpona kosala bino basine ba oyo nanu commande te. Alors bonne soirée à tout le monde.